ezui likambola motote ezui partout dans le monde ezui ezali kosala mosala nango pona kosunga République démocratique du Congo. Merci la bilo bato bozuli baku ya mokolo malelo pona kolanda biso na ezui o ezali branche moko to tchano océan du Congo la chaîne libération et pai oto ba Kongomani esika oto panzaka to sasaka esika oto belaka moto ya papa le moloto ekita esika sa misala ya l'état moini l'état assassin et pai oto libongo ko mobiliser ko conscientiser ko sensibiliser ko longola peuple congolais la bolema et pai oto chaka litono na nzete po ete to benga yango malamu et pai oto sala ka mosala ya Jean-Baptiste et pai oyo to libongo basinzili pola ko betaka mbela ndenge to zali ko beta na mokolo malelo et pai oyo to telema ferme fidèle lokola bakuka pona ko zala liseko ya République démocratique du Congo et pai oyo to zali bongo komo kundola maloba nkoko la biso élaborer ou aloba la biso péché fouillé ne laisser ni place que la mer et passe ezui équipe pour la té ezui mana ngana kunya de nga les États-Unis d'Amérique ezui la monte religieuse to kolobela bongo makamatali ndembo sport wa biso ya République démocratique du Congo les loto kolobela bongo makamatali est ya République démocratique du Congo le loto komo kundola bongo et kolo wa biso pe ko yeba lokote ya mendele oyo basala biso ba kotisa bongo division po ete biso na bino toyo kanakate po ete bango ba profiter na maimatali République démocratique du Congo na kita na biso pe na kita yiba indo banso po ete bazo yango ekoma biloko bya bango toke na lombango kolobela makamatali ndembo bande ko balanzi merci na ba abonné na biso vraiment bo continuer ko s'abonner massivement beaucoup zalaka décité pe na bino bato bozoka libakwa ko landa biso du début jusqu'à la fin pour partager l'émission ko liker ko taba commentaire ba suggestion pe ba joma bo lembate lokola mona mboka pe mona mère de Bruno na Autriche mosana ezali ko sala malamu Big Daniel Ngenda en number 1 aussi de la presse congolaise papa Alfred na mama Clarisse to ali bongo na Papa Michael na maman Célestine na France, vraiment merci na Big Daniel Ngenda petit frère Zola en tout cas Moussa na blo madame lo mams merci na moni mikolo zongeli les grands zingankuvu vraiment merci poete ba oya biso ba ko yakaka to ebiete lo sambo toujours pona kolinga ete misane so ya satana ekoya vraiment prompt rétablissement na Pape J azali bongo directeur à recherche stratégique na biso sango mokonzi parent be biso ba biso pe bino banso ba kongomani ba oyo bokolela mokolo mwalelo vraiment yako to ebi bongo pe to bongisa ki moko ya moninga na biso na kombo ya Belinda ye wana lelo ba ko kunda ye kasi tako ya komoko me alite poete makomo mazali bongo maike to pesi bongo vraiment ba condoléances na biso ndenge bolobaka pe yako na mabota nyoso oyo kolela oyo to yebite to lobila bino ba beli tika ete Jova Rafa azana kati na bino poete a bondi sabino pe botele mapela bino nyoso oyo bosonga kabisa ba mama missionnaire na plus 32 Anita Babe il faut que yo moto ba koko ya lumumba bino banso mama na jolie la Suisse nzambe asembo loboko ne likona bino mama Samuel kane konto kilame plus 49 Jonathan Lotake Tumba mama sociale mama ya borfelage la chabia na plus 49 kaka tikanza baba tlablo ya Apollinaire to bengana bande ko bayike pona likambo ya solo to ina pasi pe ko bedisa ka nzambe ali ko pesa ngolu kola la kola muka to ko bika kaka na ngolu na ye opération buka et koko bakaka ba vertissement ba kolekana ba ko ebisa bato bo bimisa biloko vraiment na ville province ya Kinshasa ezali bongo matanga bato bayike ba ko bimisa biloko butu pona ko kende kasi to ebite na suka na yango nini moko sala ma poete passe ezali na République démocratique du Congo peto ezali ko kenda mapona kasi kaboya l'homme puissant tu la biso bakabozo le kala seni ya 2000 pozwa carte électorale. Yeko na pandisha. Bande ko passe pe ma tozaka na carte d'identité carte électorale yango wana e koma carte on a biso mana nanga na kunya de ngai yango de totambola lango kasi po mutazo yango 10 000 francs na mboka oyo bafutaka te na mboka ya souffrance nini tokoki kosala po makambo oyo esila
population congolaise bino moko boyebi tozali bongo na likambo litali ndembo ndenge toutai koloba bino ete boyebaki ete ndembo bakoma ekopolitize yango balobi ete tokobeta Lubumbashi te posta dia malamu bamonaki na Lubumbashi kasi ekotaki mwani ya munyamo bato balobi tokokende te mais merci na Chancel Mbemba pe ba joueur na biso nyonso babetaka libanda po ete bino moko bomoni mona mobali wana na Marseille akosala pena makambo kitoko pe mongongo na ye moyokani alobi soki tokobeta la Lubumbashi te na kati ya République démocratique du Congo bango bakoya te po boyebi ete bazwaka mbongo ya malonga te kasi ezali likambo ya ndembo po ete ndembo ezalaka nango na couleur te pe tendance te po ete na kati ya ndembo ba joueur wana bazali ya bipai na bipai bazali ya bato oyo pe basepelaka na bango bipai bato ya Fayulu bazali bato ya Muzitu bali bato ya Félix bali bato ya Bemba bali ya Moïse Katumbi ya Matata Mponyo bato ya Kabila bato nyonso nde esangisaka alors ndembo nde epesaka penza moi esengo na bandeko babiso kasi tango bino boko politiser ndembo en tout cas bango baboyi pe mongongo babango moyokani mongongo mabango moyokani pe balobi ete bakobetela Lubumbashi esengo te to betela ba joueur na biso maboko po ete ba peser na ba pona bango et merci na Chancel Mbemba na bino banso ba joueur na biso pona ko kata likambo oyo pe ko boya Congo ekoma na kati ya bombo to leki bongo na likambo letali ndembo to kele bongo na est ya République démocratique du Congo kabuya long puissant vidéo question yenye iko très capital et pertinent. Naweza kusema hivi vita tulivyo navyo havikuanza leo ili tuvitambue na tutambue adui yetu, njama na sera za siasa zake na wanaomfuata nyuma. Hautamuona Generali William ya Kutumba anakwenda, manake pale kwenye anabakia kuna bakia idikota ya Kaba, kuna kwenda sektere imo. Sasa tunajua adui iko hapa. Hautamuona Ngoma Nzito wa Bishambuke anaenda, lakini anatumana sektere imo. Kama ni Katare ndio ataenda, kama ni leader ataenda, kwa mazino atabakia pale. Hautamuona Nguvu za Milima anaenda, hapana, atabakia pale kwa kuwindana na hao watu. Hautamuona Nyakiriba anaenda, atabakia pale. Hautamuona Ngarukiye anaenda, anabakia pale. Hautamuona Hasani Mbakani anaenda, atabakia pale. Hautamuona Namshoshi, niko nawaambia ba general Namshoshi anaenda, anabakia pale. Hautamuona Katare anaenda, atabakia pale. Tunaelewana? Na wengine, lakini wanakwenda kwa sababu ya nini? Vita ambavyo viko kwa Nord Kivu vimechezewa siasa. Soda iko naenda kuvita, kisha narudia aseme adui anakuwa na moto ya mingi, analibere nafasi purke adui ya ingi, aseme nchi ikamatiwa. Njala ya mkitu. Nilisema hapa mimi Samadar atufanye njala ya tumbu. Hatuna njala ya tumbu au njala ya kichwa. Mimi tuko na uzalendo na ule uzalendo ndio unatufanya kama tunaweza kukufa au tunaweza kupona. Hakuna mtu ananipaka kule kote naendaka, hakuna mwana anitumanaka. Najitumanaka mimi peke na uzalendo wangu. Na hata leo sasa muweze kujua, sababu muda umetufikia tuweze kuwaeleza. Bale bote hapana kuenda. Bwana Sauzier, je te connais comme un combattant et leader. Ne faut pas être peur de cela. Mwenye alijenga nyumba na wewe unapaswa kujenga nyumba kama mama yako. Kwenye kuna haribika ndio unapaswa kwenda kuwatake, sababu kule kama kukua bovu banaweza kutusaga sie wote huku na hata pata nguvu ya kusimama. Kumbe kule kwenye kuna kupata nguvu tuwinde kule kwa kwanza. Tunaelewana? Asante sana.
bande ko la banda wana bolandi bokundolika ka lolenge kani bato ba ko bala bino pona kotel sabino était infiltration ezali bongo na l'armée ya biso donc kolonga ezali penza passe yango tozali kobela bakonza mboka ete tozali na l'armée na biso oyo ezali fiable oyo ezali bongo na makasi ya kobunde tumba bavandi bongo na Angola eloko ya kosala te tikino lelo lokola ba réfugié l'armée Tigre ezali wana bobenga général Denda Delphin oyo boyebi pe bokotsa mikanda pe boyebi malamu bobenga ye akele kosisa likambo etumba ya este politique obo kosala ezali politique malamu te po ete boali bongo komo boma bakongo mani kasi boyebi li citoyen malamu bokei na boyoka na sadek esimbite bokei na EAC esimbite bokoti bipai na bipai ezali kosimba te tala bisika boko mema bakongo mani ezali bongo malamu te na mikolo mileki bayi kongo mani na mbula moko ya Paris botala lolenge nini bayi kongo mani ba mouvement citoyen ba se mobilisaki pona kokena biloko la bango kabuya lo pesa video. Ya solo matondo bino no sobomoni kasi na ngambo ya République démocratique du Congo bango bazali kokende koyoka na ba Ukrainien ndeko la ngai to mokundola kina okele kotela ba iloko ba Ukrainien pe bazali na ba malamu te ata ko maboko ya lia ba Belge ya ba Français ya ba Américain kasi nyoso wana na ebisio ba Ukrainien balingaka pe biso te bazali bongo bato mabe oyo ba ko nyoko pe lo poso moindo pona kokosela ka batir ki ba plutôt barise makambo kasi to koyeba te kotoyo population elingi barise kotoyo gouvernement ekei bongo kozwa ba Ukrainien po baya na mboka nini ekoleka yango tolobi bokonzi ezonga bongo na peuple kasi po bokonzi ezonga na peuple esengeli peuple alongwa ya chikata esengeli peuple alongwa ya milangwa esengeli peuple alongwa na makambo mabe alanda bongo chaîne de libération oyo ezali kopesa ye malako poete ye alamuka atelema akata likambola ye yango to aliko bobela mikolo nyonso mwenda epela poete libela la libela bayi kongomani bazwa bonsomena bandeko bino moko bouti koyeba incendie monene oyo uti ko salama na limité na ba investigation ndenge boko mona moto wana kabuya long puissance ali ko illustrer biso bango na Gloire Ngoma ezali bongo bisika ya sénateur kasi pasi pe mawa abimisi bana yemoko amotumbami na kati kasi bakongo mani muso balobi bazwi po bazali mbongo te biso to sepelaka na liwa ya bato te tozali ko compatir na libota wana kasi motema mabela bino boko sala misala malamu te kotongeke boali ba nouveau riche boko yeba pasi ya population te tala lelo liwa ya bino peuple akomi ko sepela nango kasi biso no séant de Congo to lobi yako to mokundeli bino pe bolandi yango ezali bongo esika ya sénateur wana yako po ete ya kufika kati kasi abikisi bongo bomoi ya libota boye papa azalaka bongo kasi pasi pe ma po ete bakambia ye kolo Congo ba ko tambola bongo la bolamu te ba ko tambola mitema mabe yango moni lelo ba makufa la bango ekomi esengo tozali kokende moke kokoma na suka kasi bande ko ngai to kundola bosolo to kundola République démocratique du Congo toye ba moindo outu wapi bande ko balanzi tango tozalaka la biso na royaume Congo ya solo o esangisaka biso na ba Gabonais na ba Brazzavillois naba ngolé lelo boko mona mbutu na TikTok epamba te ndeko la biso Brazzavillois azwaki bongo konde ya République démocratique du Congo drapeau na biso abwaki yango pe azali ko sepela bande ko bayi Brazzavillois to ko yebisa na bilo ete tozali bato moko po ete biso nyonso tolobaka munu kutuba lisi tole ya biso ndenge bayemba ete Kinshasa Brazza ezali bobele mboka moko kaka ebale ekabola biso kasi boyebi na nzela ya Congo central ekoni ya basolongo to ali bongo kokota na makolo biso na to balana biso na bino tozali koloba munu kutuba bangala bazali na Kinshasa na Congo Kinshasa to pe Zaire bangala bazali bongo na Brazza okokuta ba Congo na Brazzaville okokuta ba Congo to koloba bilo monoko moko pe to koyokana makambo oyo to kosala ya mike pona koluka ba vie pona koluka ba nini ezali ba conflit malamu te yango na ko beta mbele la bandeko la biso ba Brazzavillois botika kosala ka makambo oyo ba Brazzavillois botelema Brazzavillois moko atelema pona kofinga ba ikongomani kofinga ba Zaïrois ndenge bolobaka te nous ne sommes pas de l'âge ya kotala ete Folfano alobaka la bino ete
l'Afrique est une forme de revolver dont les cachets se trouvent aux aires de Mobutu. Donc il y a des problèmes pour les Salibongo République démocratique du Congo. Tout le monde a solo bande kolanga la kofinga la te po etenga penali na ba fan ebe na Brazzaville pe to kelaka ba ponto to kelaka bisika ebele po ete to kuta la bande kona biso oyo babenga ka biso kasi tout le ba malamu biso na bino banani ba lesa ka baninga biso na bino banani ba ale na vie malamu biso na bino banani penza oyo bakoyo kolobela baninga pe ko sala baninga mo lolendo n'est-ce pas c'est les ailleurs botika likambo boko sala biso pe to kozwa li bendele na bino ya makasi poseya de la presse à côté likambo yango akotumba yango vis-à-vis ndenga kataka ya ba Rwandais pour la kopesa bino passe koloba ete moninga bo we bo moninga nyango we nyango assalamu alaikum na mama aja pe ba mama ya moto mojali to kotika eloko wana eleka na bongo te pamba te ozwi bendele ba biso bwaki yango pe ozali kofinga biso to kozwa bendele ba Brazzaville to kotumba yango na visa pona kolakisa bino ete olukaka makambo okosuka etumbala biso esengeli biso bafeli 14 na bomoko soki bino lokola bino botekela ba Rwandais babele po ete bakota na nzela na biso pona kosala biso mabe bokeba na ali komozongisela bino video oyo po boyeba eloko nini ba Brazzaville bazaka na biso kasi ndeko keba kosongela eloko te kabu ya long puissant vidéo. Et puis je tiens à informer aussi les frères et sœurs de la République démocratique du Congo d'augmenter la vigilance parce que la manœuvre que le Dahomey, celui que nous appelons Ngwebso, Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, et aussi cette manœuvre, c'est aussi pour tenter de déstabiliser votre pays. Donc, les quantités d'armes qu'ils ont reçues, les troupes, les M23, les M23, une grande partie des M23 vont rentrer à partir de cette nuit. Voilà, donc c'est l'information que nous vous passons. Voilà, donc déployer les M23 au niveau de l'Ouest et pour tenter de faire une manœuvre. Wana bolandi yango ya bokebe boyoki ndeko makamuni alobi complot mususu pe utaka na Brazzaville mais ndeko oye bakaete soko tout monde ba congolais biso to tika likambo te to kebisi bino bandeko biso ba Brazzaville to ali bomoko botika eloko oyo moto oyo ekufa po ete biso to ali na nkanda pe pasi makasi na maye o mako komela biso nous sommes pas des lâches ndenge bilo bo traiter biso kasi ezali kaka po ete congolais alingaka ndeko na yete soki penza ba kongomani ba molingana kame ngai océan o lelo to se to sali makao menene na équipe nyonso tozaka nango les amis de Bruno Membenga, Josué Lumumba, papa le Bolojwa, mais déjà tout ce tumba o ya Congo, pena bande kolabiso l'armée Tigre. Po ete tolela basoda ya makasi tozali na bande kolabiso ya makasi bande ko ikala babokula ka bankoko tosala ba projet ebele o tokotisa epa bande kolabiso o bakoye kosunga biso po ete tozwa bisolo ko bito sesa likambo kasi bakongo mali bali mitema mabe tala tina bato bali kosaka na biso est-ce que Congo akoye kozala éléphant au pied d'argile motuna na tunibino. Est-ce que Congo a koki ko umisa etumba oyo po ete baseka biso lelo tala humiliation oyo Chilombo a eli biso la République démocratique du Congo kabuya l'homme puissant moi loyembo po ete le peuple d'abord, quel bilan, état de droit, quel bilan, déboulonner le système, quel bilan, union sacrée, quel bilan, état de siège, quel bilan, où veux-tu amener le Congo Fachi avec cette nouvelle configuration purement satanique, ne sachant pas que ce pays est des promesses de Dieu. Où veux-tu amener le Congo Fachi avec cette nouvelle configuration purement satanique, ne sachant pas que ce pays est des promesses de Dieu. Le peuple d'abord, quel bilan, état de siège, quel bilan, déboulonner le système, quel bilan, union sacrée, quel bilan, état de siège, quel bilan, où veux-tu amener le Congo Fachi
avec cette nouvelle configuration purement satanique, ne sachant pas que ce pays est des promesses de Dieu. Où veux-tu amener le Congo, Fachi, avec cette nouvelle configuration purement satanique, ne sachant pas que ce pays est des promesses de Dieu? Merci na bandeko bino moko boyoki loyembo ndenge ndeyemba mikasi mikolo mizali koya tokotia loyembo moko na banzi eyokamaki penza mo malamu te kasi bokolanda yango na bokebi pe tosola likambo ya kimbango po ete yango ezali pe mwa mbilinga kasi lokola bino moko boyoki mwa lolaka ebeti mwa telefone esengeli totala mwana esengeli totala pe sensibilisation ongo tozali ka kokumba ngo na ndenge tokumba ba oyo balingaka biso tokotambola longo ba oyo pe baboyi biso tokozaka na bilo po etumba tokobundela biso nzambe na biso alalite kasi bino bosopa mai totala nzambe na bino na ya biso nani ya kolonga kasi nga na yebisi bino biso tokolonga po ete nzambe azala bomoi nani ayebi te ke nzambe ya Kongo azali na bomoi soki bolingi boyeba nzambe ya Kongo azali na bomoi bozonga kala na makambo oyo Osea yebisaki bino na 2019 na makambo oyo Osea yebisaki bino tango Félix akomi président de la République na makambo oyo Osea yebisaki bino tango nano lamuka ezali sanga nde bokoyeba ke nzambe ya République démocratique du Congo azali na bomoi na awa nde tosilisi na biso ezwi ya mokolo lelo matondo bakomela bino banso oyo bolandi biso en direct pe bokolanda biso en différé merci na bakongomani nyonso soutien na bino ezali hyper important bo soutenir biso tokende liboso ndekolo bilanga makambo babuka kobuka biso boy tende ko ngai tonzimi ya solo Congo epe makasi façon de bazali ko sala pratique nde ezali bongo malamu te etumba ya ba congolais pe ba brazzavillois pe bandeko la biso basusu ekozala kitoko te po ete bosolo ekosikola biso kabo yalo mpisa chama video ya mwana mwasi oyo atamo ndambo akomo kundola pe makambo ya bombo ya biso pe koloba bosolo oyo mindele babomba pe division bola. Bonsoir à tous. Un Rwandais à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP au Bénin. Il s'agit de Pascal Nyamulinda qui remplace Cyril Goubeji, ancien maire de Kigali. Pascal Nyamulinda a été pendant plusieurs années le directeur général de l'Agence nationale d'identification au Rwanda. Sa nomination a été confirmée au Conseil des ministres de ce mercredi 22 février 2023 au Bénin. Il faut rappeler que Richard Dada, actuel directeur général de l'Agence nationale de transport terrestre ANAT du Bénin, avait remplacé Alain Katim, promu à la tête de la direction générale de la douane béninoise et également rwandais. Et on se demande bien quel lien il y a entre le Rwanda et le Bénin pour que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, puisse faire la promotion des Rwandais à la tête des directions d'État. Vos avis nous intéressent en commentaire. Bon dia, bonne tarde, bonne nuit, boa festa. Na bisika nyonso oyo bino pe boko sepela kasi. Toza na bino elongo, poete toza li elongo. Beberiko wana na awande to sukisi ezui ya mokolo lelo matondo bakomela bino banso équipe à soutien océan du Congo pays océan de la presse congolaise. Merci na manalanga na kunya de langa na États-Unis d'Amérique. Merci encore une fois na équipe pour la télé États-Unis d'Amérique nga mo continent d'Angleterre. Merci na papa Michael, merci na de Bruno mon mère, merci na maman Célestine yako na bilo banso beaucoup feli. Vraiment on est ensemble équipe nyonso boza tellement belé ba maman missionnaire na plus trondé que Dieu vous bénisse bana nzezalandu bisika nyonso bo libana polono kito bana ba patriage tous les 52 57 patriages on est ensemble na bilo pe botelé mabo chamusa bola la raté po etezali etumba ya ba valeur ko ba papa la bilo ba bunda biso to lobi to kompune la Congo ti to kozwa indépendance nde to kotika pe to la vie na biso ndenge nzambe atindaki soutien nzambe ezali océan bo s'abonner massivement bo partager bo liker bo tuba émission mwana mboka de Bruno. Merci la Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie pe papa la biso G3 merci na merveille na Afrique du Sud pe Guy Lompinga pe nana Lompinga qui perd double en tout cas na yebi bo zelanga kaka mwa moke matondo et comme la yokabu ya Lompisa on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci encore une fois na artiste la biso Bia chante mongongo ya kitoko oyo le
8 mars na kosala penza spécial na koyemba ka banzemo ya bala mibali po babila ngamba mosi le 8 mars epeli sa biso en tout cas na kosala vraiment émission spéciale bozala tellement belle po kozala en direct Océan akoyembela bino pe bato bokosenga banzemo Océan akoyemba po na kosepelisa bino po ete mokolo wana etumba ya ba mama ezwaki mo valeur na demande na bino ba fa na biso to kosala yango. Merci encore une fois. Nakabuya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne Bobaxela et Mosakoli la semaine caméra. Merci na Gloire Ngoma na montage Misape électrique. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi pareil bémission Babiso. Quant à moi on s'est de la presse na lobby la bilo merci na JKM le number 1 au de la presse congolaise et pourquoi pas Mamour d'Angola, la Mokitele, Florence, Matondo Mibdo, prompte rétablissement la Pape Joy, et Sango Mokonzi. On est ensemble. Merci, la maman Yamoto Mojali. Merci, na Florence, Matondo Mibdo, et pourquoi pas Juno Loso, mon ami de tous les temps. Tout le monde, ce qui est sur l'été. Bye.